Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà, bonjour, bonjour la grande famille du Maman BBC, bonjour Nabino, bonsoir. Ici que les Bino partout dans le monde, j'espère que non, vous allez bien. Bisopé par la grâce, toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Beaucoup de talent solo dans la grande famille parce que ma cambo est jali. Eh, Nzambe nangai. Nzambe nangai. Yele, balapa. Balapa, petit. Nan balapite. Mais maman Gabriel na live ya de konosi la bisal na live na ye albaki batuna qui concernant papa labi abaki poche abi calamité to za papa le na s bon za dira moko na gabi a do Voilà ça Sony. Sony de ça là. Sony ça na sila. Sony ça sila bisal na bi. Sony ça va tangere kombo nanga. Sony de ça ni. Bazo aka bato ba nokitisa ka bango wa. Kana kate ngesi kali kambeza bona ko loba bongo. Non maintenant que de gauche à droite c'était. Sony ça sila bisal papa. Sony de lobisi et le bise qui a bien na papa le. Sony. Ah ya kai. Amuna ki réponse au piate. Ba te bele bon ça choqué na réponse. Et ça lingate baza choqué. Baza choqué ponga pe na zaka choqué. Aux yeux ça choqué papa. Na zaka pe choqué. Pourquoi nga babenga ngati kwani? Pourquoi? Babenga ka batu makile ko luka ka batu misusu. Kwani? Mwana za Sony. Sony ça ici. Sony mtesaliye yanga moi le kamolo batalo bika bongo. Je suis clair. Et talingate o ba bolobi. C'est bon ça de mission bo sali. Peut-être beaucoup parce que yo koto comme fan de la Gabriel Bolembo koto ko lamba ta so ba mona te ba ko be. Lokuta. Na ne tenez pas Jérémie Ndeni. Mardi na que jouer pas Jérémie Ndeni. Mercredi na que jouer pas et pas moi no nani. Oyo nani mwana mali nga Ndeni. Lokuta. Zaka kolinganga ezalaki o alongwa. C'est pour ça que na SBM kaza kotianga. Oyo nani o bofinga finga ona. O alongwa o. Waza osimba chaîne. Nani, j'ai pe Lushima. Lushima. Yenda zaka kolinganga donc ye ezaba filme na ya côté ngana zanga kate. Eza pela kuma ekoto ngap azo tianga mingi. Banda kenda tilelo. Todo ba bosolo. Todo ba bosolo. To kosa kwani. Muninga yona leki ayi koluka nzela na yeti. Aleki na media. Ayi ko tanisa maya miso. Ayi ko isa Belvi ko bosa na ngate. Ata na leki na SB ko bosa na ngate. Bonga ina do bate. Wole bina Jérémie basala nga surfilage na munoko. Nalobi bolapa penza bolapa. Bandeko, vous vous rappelez, c'était Tokyo le week-end de Likambo et Indaki sur les réseaux sociaux. Nenga Bimaki pour na Sony et tout et tout. Bon aimez beau partager bandeko. Bon bino j'espère que non vous a bien. J'espère que non vous a bien. Na bandika amba moko. Famille Libota Bampoichou, j'espère que non vous a bien. Ouais. Boni basango ya ba vie na bino et vous a bien kuna non? Voilà. La grande famille. Je crois que la vidéo na outi coaché la bino c'était le week-end le week-end passé. Oh, tout le monde qui m'a camboyinda qui a sur les réseaux sociaux, n'enga qui ko boaka vie ya likambo ya maman étoile. Ndenge zalaki que non maman étoile et voilà pour ne pas répéter makambo ngo toyebi ndenge kindaki.
Après, tu es comme sortie médiatique, il y a Tumba Tumba. Il y a que non, bazui soni mutu lobisa et que non, bientôt, bokomona, Papa Alain, na ya Gabi, na SB, bientôt, bokomona bango, wane zalaki malobaya silauka. Alors, na sortie médiatique, il y a Tumba Tumba, biso nstomonaki, Mokeri oya salaki et apesaki alobaki, elle était ouverte ya kolobaki non, bazui parce que babengaka pe ete pa yoki mutema pasi batiki ye basote bake koluka nani bake koluka mama étoile. Ezaki nango penza na polémique te parce que na ngambu na bango bayokaki soni. Bayokaki soni ya mutu moko a défendre bango en même temps aza comédienne mais babengaka ye na ba tournage te. D'un coup ayeko bima. Nga mama bébé, c'est bande ko bo aimer bo partager s'il vous plaît bo sunga bo sala maximum ba partage maximum ba j'aime ceux qui pena nous s'abonner te s'abonner parce que biso to sola na biso pembe. To sola na biso pembe. Bo landa te ba soit disant ba cameraman nini ngona ba bimi ba ekoloba loba. On n'a pas le temps ya quoi ko répondre bango. Na moni ba to ebele ba zotindela nga ba lien et voilà. La grande famille, je vous dis et je vous le répète que non nakoya kolobela makambo mutu wana te. Parfois, mutu soki azobela liboma botiki ka na liboma na yake nango kanenge azokena ngo soki azomona scène PPT ye moko kuna matali ye. Parce que moko ezolekela nga ya komona batu baza oza déjà mukolo peut-être oza na mwasi na bana ou encore oza na mobali na ona bana mais la façon dont batu bazo se comporter sur les réseaux sociaux mawa trop. Soki bokabwani na mutu s'il y a plus de relation il faut kaka oya obanda koya kolinga ko détruire mutu nde loko ezolekelanga ata bokomona kobima alobi tout ce que na omona na batu batindelinga bakomi koloba belle vie boye afukamisa batute barte belle vie boye akoloba ka bongo potango azalaki kuna na moment wana tango ya bandaki musala monaki ke ezalaki bongo je pense que non ezaki tempé peut-être que non asalata 2 jours 3 jours te ce qui ezala bongo lokola vandaki c'est-à-dire ezalaki bongo te. Si la communauté na biso eloko elekelaka nga, comment est-ce que vous considérez mutu oyo azobima sur la toit pona koya ko dénigrer mutu moko boye, mutu azobima pona koya ko loba mabe moko boye ya mutu azobima pona koya ko kosila mutu makambo. Communauté tozo pesa ngo valeur, communauté tozo considérer yango. Yango bozomona mutazo aza koto babengi ye. Bon, je comprends aussi à kolobake non, je ne pense pas que non ndenge azo le kanaba chaîne eza ya ofele. Dis-moi peut-être azo ba $10 ba $20 oyo aokende ko sa nini, aokende ko futa, aokende ko kolukate loko ya kolia. Po après ye après bango ko yamba na ba chaîne nyonso akotika la kiolé la lokola ba kaba CD, lokola ba bijoux. Akotika la bongo parce que bango na minicho ba osala avantage na bango ya koloba keno na minicho ba si se souffle aloba bango ba okotisa na bango mbongo esili parce que na peut-être si la uka peut-être azana temps kozwa soki si la uka kozwa lobaka keno na makambo na minicho boza na besoin ko bongisa misala na binote parce que so moni mutu abimi koto ake koto na bilobela dis-toi automatiquement keno akoya ko bongisa musala te azwa ko bebisa musala. Mutu amalamu eza oya bimi koto aye koto yo bushi be akanga munoko na ye. La preuve ane ke na opesaka exemple ya mwana oyo yo Linda elle est plus à l'aise ya koloba keno bako yamba ye partout bako banga ete po atambola kate ya koloba keno a dénigrer place à uta jamais. Lelo kutu makambo ye ko bima keno audio o babanda kozela place à tonga place à loba mabe ezalaka te ba perdre mwana kaka boye. Et je ne pense pas que non ce qui Linda abima abanaye ko finga koloba di n'importe quoi. Je ne pense pas que non bela linga poussa ye pembeni na ye. Alors ce qui bela poussa mwana na pembeni na ye c'est parce que bela zaki na liso ya aigle atala loba que non mwana na za na talent. Yango poussa ye pembeni na ye. Et atala déjà que nous mwana moko auti na famille azana éducation azape mwana moko aleka na bande de l'école. Ça aussi
Ça compte. Ça aussi, ça compte. Na omona bozo tindela nga na yebisi bino la grande famille. Nakoki koya kofula mutu aliboma te. Nakoki koya kofula mutu oyo bazo pese mbongo po aloba oyo azoloba wana. Akosisa énergie nyonso total eloko kanda ko ezozika. Ba $10 ba $20 bazo pese na ba plateau wana bango nde bakosani bakoganye ya kosisa ka énergie pour na $20 pour so ba pese $20 lelo $20 wana ok peut-être kosomba soki fufue soki nini esilio nyonso ezate ke bongiselo vie et bongiselo vite maintenant à quoi bon on n'a pas ces temps là alors la grande famille place au bino bozo kene kotambola tambola boke bomoni place au bayambi maman BBC na sina lobaki yango depuis abandaki babuzo banaye je peux pas venir awa na banda kolobela e naza na tawana te botika ye akende ka ndenge azokende na loyenge na ye wana ye moko akosisa loyenge wana ye moko akosuka nango. Est-ce que nous on a encore le temps na minute oyo tozobeta ba 100K tobeta ba 100K na metrière tobeta ba 100 bozana na tshela bino bozela tobeti 100K na jour moko na 15e épisode. Est-ce que toza encore na temps ya ko bavarder ba biloko ezanga tin 100K. Donc metrière est talemi pas comme possible donc tokenango na level moko na skinny. Tokenango na level moko na skinny. Siko atabino moko yo longwe oza su pemenya Belvite Belvi azo continuer musala na ye Belvi azo futa batu yo bimi oke ozo kende ko loba pona yo peut-être o titoyer Belvi aussi sa Belvi osana oza mutu aliboso te ba ope ba bima ba ya koloba mabe ya kombo ya Belvi baza wana bango wana bakoma ba kiolela mais Belvi azo continuer Congolais comment est-ce que bino bolinga mutu nda ya ko réfléchir na place na bino na loba ngo toujours. Comment est-ce que nzela moko boy muninga lekaki na nzela oyo yo moni déjà que non muninga lekaki na nzela oyo nzela wana epesaki échec mais yo poeka koleka lisusu wana batu combien o bazala pembeni ya bela ba trahisa belle vie so tali bango lelo peut-être ba koma ko regretter ya ko ba no il me fallait tana zalana na banozata salaire na zwaka wana. Au moni bato bazaki pembeni ya Belvi lelo ba koma soki pendenge nini yope oze susu pembeni ya Belvi te okepe suka koleka nzela na bakeno o trahir bela te yo moko de kibomoto na yo oteki kibomoto na yo ba ce qui est vrai basé belé ya ba ce qui est vrai basé belé ba ce qui est vrai baza e belé yo mutu mobimba obima kaka pona kwa ko titre pona kwa ko salir mutu est-ce que eza ya solo na nga moko ezolekela nga ezolekela na niveau moko boye toyeba te ke non soki suka ya communauté na biso ekozalaka ndenge nini so mutu o bino bozobima po boya ko détruire soki botali bien botala na miso ya kimolimo botala na des yeux physiques bomona kaka ke non aleki bino et azo avancer. Maintenant c'est à vous maintenant bino de siko bosani bosi sa ba énergie na bino for nothing o elobi ba anglais bosi sa ba énergie na bino for nothing. Bon aimez vous partager la grande famille. So est-ce que na héros famille libota bino batu boti nelanga ba séquence ponga na ya kovana na lobani na banda ko rappeler ni na lobela nini et là ba biloko mususu il faut ko bafu il faut ko zapper angoka il faut ko zapper. Ceux qui bomona ki atake non bazaka pembeni ya Belvi balongwa pembeni ya Belvi baza sous pembeni ya Belvi te ba déstabiliser Belvi asila yaya yo poko ya oleki ata na nzela wana lobi ba ope baleka na basilisa e parce que ba baleka déjà basilisa ete yo ye tu es sûr que non ndo kosisa
bozwaka mpe temps ya koréfléchir te ya koloba ke no ntango na olingi kosala boye sikoyo retombe nange ekozala nini ata oza na besoin ya ke no bakeke kozwa place mosusu na bilobela boye so oza déjà élément oza déjà élément comment est-ce que boréfléchisaka ozalaki na boîte moko boye obimi ozoya kopesa baprécision oya koloba bilobela moko boye oyo eza même pas yango mpo kaka obebisa image ya bato siko ntango ozosala bongo okozala na place oyo kolinga okende bakotala déjà babi oyo aza mutu te oyo abimisaka baaudio lokwa base qui est vrai oyo abimisaka bamessage ya whatsapp sur les réseaux sociaux bato bakomi kobanga yo après oye kokanga tata mwasi ndoki or yo moko ndoki ya vi na yo parce que bato bakobanda koevite ya koloba oyo munoko supu oyo ndenge aza mutu te oyo aregistraka oyo boye bato baevite yo letan baevite yo okoya su kobenga bato mabe bato mitema mabe bato boye mais or yo moko nde osalaki nini omilokaki La grande famille, bon, aimez-vous partager, s'il vous plaît, tous au solo là. On essaye juste qu'à parenthèse, mouké na fongo là qui. On a monné vraiment batindelinga ba séquence belé na zati qu'on attend en temps qu'autant à combo na été. Tout ça na film na biso tout à la maîtrise. Déjà affiche à film même sous ces et bimi déjà. Ce que yebisanga to kota na distraction na likamuni. Ya mutu moko boye abimi lelo. Hein? Mutu yango bana mwana yango belvi azwa charge na ye belvi asunga abima aya aloba mabe akebisa bela belvi akufa te kaka yo soko bimi lelo ndo moni ke no yo ndo eko neutraliser ozwaka batan ko réfléchir bon loba kaka ke non babi au moins $10 moins $20 toi-même tu te dis que non na bafoué kaka nani na ngai mawa. Alors la grande famille situation est nini awawa. Alors dossier na yaki na ngona lobi ke non lokola yaya na biso oyo yo tumba ayaki kolela ayaki ko boakela bato ya koloba boakeli sila uka boakeli bango ça disant biso tozawa na yoka mutema pasi eboye po babenga nga te bazui soni mutu esalaki bango nga mama BBC na bimaka na lobi bandeko bomoni ndenge tumba abimi je vous assure na situation où eleki ya mama étoile vous allez voir que non au lieu ba bois qui ça est na bêtise na parce que ça déjà bêtise ça qui manquement o ya sala ki so to bito sur la pembe ya gabi ça qui déjà manquement o ya sala ki o akeneki na ngo gauche droite elle était straight na mutu o ya za éducatrice ya masse akoéduquer balinga ba éduquer ne parce que na minute oyo place oyo mama étoile alinga jouer bazui siko yé mama bazui siko tumba nde siko aki ko remplacer mama étoile na tableau wana na tableau mama étoile bazui siko yo ya gabi mais ngala ningi na solo la siko na sala analyse nanga non ça juste analyse nanga dites-vous peut-être que non quand on est déjà bazaki basi babebani déjà que non ya mama étoile a okende bande ko ba vérité zobime belé na makamwa mama étoile ba vérité et belé zobima subasma eza ebelé mais tozokumisa ka nzambe ya koloba que non ce qui est vrai azobima na poisa. Et ce qui est vrai, azobima na poisa, nous famille Libota, tous un problème na maman étoile te. Vu que non maman étoile pe abima qui o ememele pe problème makasi, eza que non, elle était venue pour na côté les mela, bo finga bela te ponanga parce que ce sont mes deux pieds o nyata ki kuna. Ce qui boko finga, bo finganga. Alors nous famille Libota eza na ndenge moko pe soki ya ndenge nini te que non mama étoile et voilà mama étoile tozaka na mama étoile na biso ah oui ba artiste comédien ba kena bongo mais au moins taillé soki to bito tala attaque no to ebi que non monde ba artiste comédien baza ba hypocrite du moins azwa ki ata courage wana ya ko bima pona koloba que non bo finga belle vite. Alors total atana no ata courage wana
oyo quelque part na courage wana ememeli ata keno bakendaki nango ndenge bakendaki nango courage wana esali keno ekoma oyo ekomi lelo. Bozolanda la grande famille, beau aimer, beau partager. Aimer, partager. Alors siko babengi nazaki na video yango, video ya ye tumba tumba ndenge azoloba keno balali akomi siko kobwakela bato parce que babengi ye kuna. Mena to solo la pembe, to solo la pembe. Azaki na right na ye, azaki na raison na ye. Ya ko manifester mécontente na ye, donc ndenge asepela kite. Babenga kaete, abundelaka bango et voilà. Ce qu'on va bengi et pour ça qui sorti médiatique à la kisi que ACP la kate nenge babenga kaete. Tala siko babenga kaete ya azalaka na ye ready wana azalaka toujours prête mais bazo ke ko benga mutu moko boye o lelo amemeli bango ba problème. Nga mama BBC na bimaki na lobaki na ndenge na moni situation ndenge ezokende bako benga ye mama ye tumba parce que bayebi ke no tumba aza soldat na bango. Alors ceux qui nani tumba akosala nini ako se retirer na bango quelque part et vous appelez échec na bango. Il faut que boma moto le plus vite que possible. Nga na pesa ki avi nanga et je savais que no bako benga tumba na eba kiango et na analyse nanga na lobaki bien na lobi ke non siko tango boko benga ye parce que a sali sortie médiatique a complain donc aye ko lela c'est trop dur aye ko yebisa bino ba quatre vérités a koloba ke non a sepela kate ndenge ya zalaka wana ndenge ba benga kaete na ba théâtre siko bino bo bengeli ye po abimi alobi nde bozuye siko nga nazo mituna casquette nani casting o bosali wana eza place mama étoile nde bapesi ye place mama étoile nde bapesi ye siko mama étoile pe alekaka te e mama étoile sikoyo eyindaka ndenge eyindi awa te donc yalinga azaka na ba tosolola yango monaki nga nalobaki keno parfois babiloko mususu ekominaka na biso na vie ezala ba délivrance ya bato mususu ezala pe ba exposition ba eko exposer pe bato mususu parce que na minute oyo neti ye Gabriel na ye ya Gabi toloba keno azui délivrance parce que bazaki basi babwaki sa ye babengaka ye lisusu te apesaki précision bien alobi keno depuis Jean-Paul wana akenda babengaka ye lisusu te azui délivrance nalobaki yango keno bato mususu bakozwa délivrance na makambo mutu o ba exposer makasi ata keno bozui mama étoile botie wana mais mutu o tokoloba keno aza exposer aza faux tête eza nani eza ce qui est vrai parce que ce qui est vrai akel azo kene makambo na ndenge ya bien te. La grande famille beau aimer beau partager aimer partager et ça biso bien to solo la o mona keno buzoba e bakisa makaka na ngambo nani na ngambo liza bakwiti soki ngana tuni soki ye mama étoile e indaka ndenge yindi boyete mais na minute mama étoile azo jouer kuna alinga continuer ko cover place na ye place à tournage na yana alinga sisa ko jouer tableau na ye bomoni keno ya Gabi quelque part il faut appeler ça nzambe ne merci parce que na sima makambo yo les abakuku ba benge lisusu donc otala batu bo sala makambo na plan na sima plan wana échec wana bozangi sikoyo mayele ya kosa nini ya ko fonctionner bien bozongi susu na zéro bozongi na zéro
yoka siko ya Gabi nayeba te que salaire emata awa na SB pour na joie kala. Je pas la vidéo là nazaki na vidéo bi effaça face na ngai na effacé pe vidéo wana parce que j'avais la vidéo avec moi. Mais boyebi que non maman bébé ça ko sa abinoté et je crois que non eza na bato mususu pe basi ba moni vidéo yango. Botaka ndenge azalaka mama moko sans esprit salaire kutu nayeba kite ke se comme nde boye bozo comprendre salaire to boité bokyo bando somba ba artiste parce que toza kutu na ba donc toza na matière pour na makambo mbongo oyo bazo pesa ba artiste po ba benda ba artiste pembeni ya bela toyebi na ba montant tout toyebi na ba montant nyonso tala kaka ndenge ake wana akomi azolela est-ce que bino boza wana bozo sala musala po musala na bino ekende liboso boolobela siko neti salaire. Donnez le meilleur de vous. Boza na souci akoloba ke no boza ba éducateur ya masse, bo éduquer masse. Ezo honorer bino te les artistes et comédiens. Siko tumba ba bengi ye sûrement akeko kava, akeko jouer na tableau ya Mama Étoile parce que Mama Étoile il fallait jouer samedi et c'était hier. Mama Étoile il fallait jouer samedi et je crois que c'était le jeudi c'était le vendredi entre le jeudi et vendredi hein. Samedi et jeudi pardon et indaki ya Gabi tango ya ki koloba ke non Sony et tout ba bêtise non so loba ki wana nga maloba nange zalaka nganga na loba ki keno bandeko bomoni ndenge bimi boy bako sala mbangu bako benga e siko na ngambu na bango pe esopi bango pona koloba ke non bozo travailler est-ce que vous êtes sûr na ba casting o bozo chabatu bozo batu bozo bango na ba bozo tchanga bango na ba tableau o ezo senga peut-être image ya mutu wana pona nini kaka mbala moko ya Gabi abimi aye koloba o ya lobaki abétiser nanu sila abétiser sila même pas un mois, même pas 2 mois, même pas 3 jours, même pas 2 jours. Sûrement kaka les mêmes jours. Oyo vidéo na ebimaki babenge parce qu'aujourd'hui nous sommes les mardis, c'était hier le lundi. Oh vidéo est tamboli que non azana SB. Et ça pour la kolakisa bino nini encore pour na ko faire voir bino que non bomoni que non bato bazana mayele te bato basi basuki na mayele et bambi su bango na se. Bobenga ka été bobenge parce que abeleli ce qu'on a yo ya Gabi na kibo moto na yo dis-toi encore demande-toi ce qui ya Gabi a joué qui nani mama Étoile a joué qui c'est-à-dire yo ngo zaka na ba osuka kaka et pas cher collègue tala niveau so kiteli et pas cher collègue yo ya kala oh yo ba cher collègue ba banda ko tala yo kala donc peut-être tata musu ba cher collègue ngona ba botamité. Les lots commis, tu te laisses faire na bana moko amike. Bandeko, ça fait mal, hein? Tobo ite za musala. Kende musala, ba yo ba bino ba ya Gabi boza ba tumoko boye kenon. Ba chers collègues bazo benga bino, bozo kende avec beaucoup de respect, ba respecter bino. Et non pas au commis mino nyoso libanda, bo commis ko boa kela na batuna banana, dobi ba ko manke yo. Est-ce que boye ba ango? Boye baka to sorola na oloba mabete est-ce que nga kutu na finga te nga ka veri nde bomanga ya donc basi a ça perdre valeur naye sko lo kende tango kekuna babengi yo na mutu aza na esprit on n'est pas au binisi bango lobiki oh pona leka ki na émission de bobenginga au binisi na nota bango 2 jours 3 jours makoya jour te des aka jour o bango ba bengi sioté o mi pesi valeur
oti kosasa babengi yo wana pe mbangu. Boza ridicule penza vous les artistes. Si mi tout na petango ke kuna ozozo ava nani he na yeba kite ke no salaire ese mati. Mi tout na soki mama étoile joua ki olinga oyate. Olinga okete balinga babengo te. Bongo te bandeko. Mbala moko pe okomi koseka. Bokanisa kinini o ndaku nanga. Tokanisa kinini biso toseka kyo parce que oza mutu boko balukaka. Oza no mutu na kati ya batu me toyeba tozoyeba identité na yo te. Ou encore tokyo lo bakeno o perdra dignité na yo. La grande famille, beau aimer, beau partager, bandeko. Aimer, partager. Beau aimer, beau partager. Beau aimer, beau partager, s'il vous plaît. Beau aimer, beau partager. Donc, tout le monde boye ozota la peso, tu te dis ah, nzambe nanga film ngo oya maîtrière oyo. Lobi total qui 16e épisode. Eza fin to eza fin te. Pour mona ki pe ba comment ki fin te. Moi sina ye, ma ki ba boti mwana. Bozola dans la grande famille. To la analyse moko oyo critique eza logique. Critique eza logique. Mutu aye ko loba ke non babenga ka ete eboye acholi. Mbala moko babengi ye. Skonga nazo mituna soki mama étoile ajouaka. Banye babenga ete. Il fallait kaka c'est grave makamusunga na omona na ba comédien oyo nzambe kaka babela oyo bazaka bato moko boye nzambe a continuer toujours na kobatela bango nzambe a épargner ye na bato nyonso ya mabe franchement nzambe vraiment a épargner na bato ya mabe ozui enveloppe okomi mba moko na bilobe la enveloppe elobisi yo na yeba kite ke awa nani salaire emata batunaki yo tout ça vous cherchez des polémiques moko à la con. Ce que je me demande, est-ce que bato bakobongisaka musala parce que na omona ke non ba otia principe te na musala. Parce que Moussala ne se fait en un principe. Lorsqu'il n'y a pas de principe, il y a un problème sérieux. Il y a un problème sérieux. Nalobi vérité et ça la ngape pasi babenga ngate muninga yewana aye ko batela côté na nga babenga ngate nga na bana ko jouer kuna depuis tant kaka mutu wana longwa ti lelo babenga ngai sute po anini et ça la ngape mutema pasi ndi yango no sa yiki no okinde komikitisa tie pa ba chef collègue to boyete baza ba artiste. Parce que Moussa n'a bien comment qu'ils ont joué côté. Mais place aux autres qui n'a pas na babota mi lelo yo moni ba ondenge ba ye. Mi pe sa valeur, mi pe sa respect. Mi pe sa valeur, mi pe sa respect. Bref, film na biso tozota la ya maîtrière. La grande famille. Bomonaki. Bomoni ndenge bela a exposé. Banani, ba sœur en Christ. Oh, Linda. Bane boyebi ke non,
nasimbi mutunga moko navandi na mibeni na bi nzambe na nga biso intercesseur intercesseur, nous avons un problème sérieux. Nous devons nous repentir. Il faut tous se repentir. Non. Sikoyo, soko tali ya linda eza esprit mabe parce que aleka kino na ba nani te na ba délivrance te na ba kirdam te aleka kite parce que ayebi te ndenge et ça se passe na département wana azaki nanu ayambi yesu penza te ezaki erreur donc bela apesi deux volets à église. Il y a à condamner l'église qui n'a pas n'importe qui bozuye boutier na département. Et puis département il y a nani, département il y a intercession. Département il y a intercession, ne mutema na mutema ya église. Et pour vous informer bandeko, intercession département il y a intercession, des départements moko boye bandeko, je vous dis laissez tomber. C'est grave. Hein? C'est grave. Ngai kutu na okyo pesa ta mutu conseil ya koloba keno soki oza na appel ya nzambe ya soki oza na appel ya nzambe te mi vandisa makolo na yo. Je te dis na olobela bino vérité. Soki oza na appel ya nzambe et que yo nzambe azo traverser na ba moment moko boye po kaka osalela ye oza na appel ya nzambe kende osalela nzambe. Kosalela ngo pona sentiment te lelo to koma omona basali ba département mususu ozomona mutu aza même pas appelé mais au monde ça se retrouver na kati wana. Est-ce que besoin kita botala makambulinda sali et ça soni donc boyebi ke no tango ezoleka eza film mais il fallait voir façon onga na mi kumbaki na mi nzambe na bomoy oyo nini surtout lorsque adayaki tolanda. Non, je suis libre. Non, laisse, il va manger. Non, ça va, Allez. Tu disais, tu as pas de problème? Non, j'ai pas de... En fait, aujourd'hui, je suis libre. Hein. Tu es libre? Non, il me reste un congé mon Je vais demander un congé de pratiquement une semaine. Ah, c'est vrai? Oui, je vais demander un congé d'une semaine. Comme ça, on va aller à Zanzibar. Tu vois? On va aller à Zanzibar pour passer la temps juste pour toi. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est loin. Non, mais c'est pas loin, Zanzibar. Et sérieux. Allez, fais-moi un téléphone. Monsieur, papa, ça, franchement. Patrick, c'est une femme qui montre le prier, qui la présente, c'est une sœur en Christ. Attends, Ada. Une femme comme ça, une fille comme ça, n'a âge n'était pas ça. Azad d'abord de nature légère, sans valeur, va tripoter dans balabala boui. Ça c'est pas une femme à épouser. Elle ne peut pas être une épouse. Dans la légèreté, oui, Ada. Soi-disant sœur en Christ, soi-disant prophétisera. Elle a même prophétisé sur moi. Ça, c'est une hypocrite, c'est une vipère. Je pense qu'il y a mon imam. Est-ce que... Attends, mon abisso. Attends, mon abisso. Pour revenir, je n'ai pas de la chance dans ma relation. Non. Ma sœur en Christ, mon cher, ma sœur en Christ, ce qui est ok, ma tout normal, l'infirmière, ici, il ma tout normal, c'est ma sœur en Christ. Mais moi, je pense que c'est une sœur en Christ. Ça, c'est une hypocrite. Et Nzambe. Non, quand ça c'est une prophétie. C'est une prophétie. Mais parlons de Dieu. Mon cher. Non, à mon avis. Ça sert à rien. À mon akaka. Ça sert à rien. Mon cher. Toto Salani. Non, pour rien faire. Toto Salani. On n'a rien fait. Mais du moins. Je pense qu'on va vraiment perdre notre temps à débattre sur une chose pareille. C'est pas une femme. Mon cher, c'est pas une femme. Dans le niveau na yo, dans le niveau na biso. En tout cas, ça n'a pas wesh, bah gamin boui. Qu'ils avaient tripoté par des gamins. Attends, je vais garer, s'il te plaît. Attends que je t'approche. Attends. Bah, c'est pas normal. C'est là. Écoute. Non. On est calme. On est calme. Je sais, c'est dans les calmes. Je ne veux pas te rabaisser pour ça quand même. Calme-toi. Toko tikara à mon échelle bimi na biso. On n'a pas de débat. Non, laisse-moi te devant. Laisse.
Bomoni la grande famille, botala niveau. Parce que boyoka maloba oyo ada na tonton Patrick balobi. Ndenge balobeli ba sœur en Christ et surtout papa non tonton Patrick alobi a prophétisé la ngai. Bandeko, tango moni na uti koloba keno. Soki ozano na appel à Nzambe te, kokeni na ote, okeni kokota soki na département nini yango na oloba keno na saila Nzambe. Botika. So okosuka peut-être na musala mususu parce que pardon, intercession est un département moko je vous dis non. Oh penzanga moko na tala ka bona bi Nzamba azalaka na raison ya koloba keno a se condamner pourquoi kela mutu. Wana kutu ezana on atana problème te. Comment est-ce que yo kokota na département moko boye? Bokotisi mutu moko na département ngo bokotisi ye. Bozana nous même pas convaincu na ye. Pasteur abandi otambola na ye ke no boye. Bo pasteur yanga ni pas ça. Pasteur pe ka to condamner parce que yenda za tête. Yenda za détruire famille n'est-ce pas? À part président et intercession, mais pasteur a chose na miso molimo. Tout ça, au comprendre que non, Bella a lancé message, légèreté, même pas légèreté, ce qui se passe dans des églises, dans des départements, il y a une intercession. Département intercession, il y a un thème mobimba, il y a église. Est-ce que vous avez beaucoup de une intercession? Est-ce que vous imaginez, l'église combien, l'église combien, département, il y a intercession, et baby ça m'a cambré. Pour eux, quand Bella a flashé, ok vous appelez mususu boyeke non azwa affaire azwa aleka na bakir dame nyonso azwa ba délivrance mais azaka na molimo moko lokuta azana molimo ya pité azana molimo moko boya ya eza ya bien te bon mona pourquoi nazo epsa bino ke non eza ba place mususu eza au moni ba département ya ba intercession na kolingaka okene kokota ngona na loyenge te zala na appel donc bela flasher biso a flashé biso o ezo le kanabo pito a flashé biso ba réalité o ele kanaba na ba église tout ça a kena ngambo ada yo moi si nyonso o ayeli o kaka mbala moko mba o bibwa okei wololo pourquoi taba be tinga na détruire famille n'est-ce pas? Donc, nous avons dit la vérité. Là, si vous avez un jour, vous avez un salon, vous avez merci beaucoup. Au revoir. Maman, Madina na vino na nokosate. Lokuta monsieur ezaka sagesse, ata brama wanga na kasarati. Lokuta modèle sagesse. Et lokuta modèle a protéger kayo. A protéger nga. Moi so bomi moi si mususu. Moi so wana. Yo yebaki ozaki informé? Ah oui. Ozaki informé. Oui. C'est bon ba criminel misatu. Maman nga pe nazali ko programme na za criminel. Madina pardon. Boti kanga ko ça je peux que ça va ndeko Maman pas. Madina na pas. Comment doit ninga ba sengo pardon maman. Nako kita nanga soki semeki nanga. La kata makambo semeki nanga zaki wa protéger nga. Maman to luka elonga nzambi. Ni na mozo komela biso. Luka yo mama nzambi na mona ko ezala kate. Yo zakaka congélateur ekufi po ninga na linga nanga kolia. Do yo a pas kolia. Elo ozo protéger leki na yo ezala kite. Okoki koluka elonga nzambi. Leki no bandi kozo ba shit wana. Osala sacrifice wana te pona leki na yo. Oyeba elo oni ne komelie. Et pourtant oyeba ki cause. Neti nga na osala sacrifice mingi. Maman mais ce qui est famille on a saka ki pona bino il faut vraiment que le kelenge maman dina no keka o ketanga mawateli ko zekana oye pa na biso hein na ye lobby après lobby na o voyage na o ke Angola pourquoi moi ça chunga dede voilà moi carrément dinana kenae eloko liboso eza na lokuta Dede mama top bizaleli ya mama top D3 eza likambo ya keno maîtrière moi si oyo ya azalaka na ebela maîtrière aboma ya koboma ya ebisa ete
il faut ka kobanga parce que Bellevue ayebisa ki di nana na nini ayebisi di nana lobi oyoki balobi nini bayebiso ke non naza nani naza maîtrière donc a flasha ki déjà di nana biso ko meka ko sambriao yo pe na ko boma boka ki ndenge Poutine alobela ki ba o baza ba landa ki penza filme ayebisa ki di nana makele na nyonso zo sala wana zo loba na nyonso wana oyoki babengi nga nani mobomi maîtrière keba yango pe kimisi parce que Belle aza pe capable de souper à si sape kaka nani Papa Serge sko kindumba ya intercesseuse wow Qu'est-ce qu'il y a? Maman prophétesse, bonjour. Jésus, je suis tombée, Seigneur Jésus. Je suis tombée dans mes faiblesses. Non mais attends, hé, ma soeur, dis-moi, où sont les anges, où sont les archanges? Je suis tombée dans mes faiblesses, je suis un être humain. J'ai pas compris comment je suis arrivée ici. Avant que je devienne celle que je suis, c'était ça ma faiblesse. Le diable m'a piégé, Seigneur. Toi, tu n'as pas de chance. Donnez-moi, Seigneur. Là, tu fais quoi? Ah, là, tu n'as pas de chance. Jésus. Ça, c'est une femme. Oh, moi, c'est. Là, viens là, garçon, mon reboué. Hein, bah, distrait, mon reboué. C'est quoi ça? Monsieur. Monsieur, tu te tais. Tu te tais, monsieur. Tu te tais. Tu ne me connais pas, tu te tais. Et d'ailleurs, tu ne peux pas me tutoyer, on ne se connaît pas. On se connaît pas. Tu vaux rien, toi, tu vaux rien. J'ai du faiblesse. Qui a nos valeurs parmi vous? Et toi, tu te rabaisses. Moussa Nzambe. Tu te rabaisses à ça. Mon Dieu. Oh là, bah wesh. Toi, va confondre là-bas. Là, tu débordes, monsieur. Monsieur, s'il te plaît. Tu te tais. Je peux être violent, verbalement plus que toi. Tu te tais. Je peux même faire la plus que toi, je t'ai dit. Mais calmez-vous, c'est le diable. Quel diable? Quel diable? C'est toi la diablesse? Maman, ligne, et Zani. Basi, Zani, le Basi. On t'en paie sur valeur. N'ose même pas. Adam, même pas. On t'en paie sur valeur. Allez, là, bas, là, à valoriser. On sait, soi-disant, on sait, l'ensemble. Grand chef. Balaï. Na comprendre. En bref, mon balino. Balina Bala, yo camarade. Elle est là. Elle est là, partez avec elle. Tu vois comment on se moque de toi. Tu vois, on se moque de toi. Yo, il y a éclairage public, on est dans la chambre là. Oh! Mais bon, soyez, madame. Il y a ton mari qui est là. Non, je te permets. Hein. Manda, je te permets. Tu peux la prendre. Vas-y. Ah, de la vie chrétienne n'est pas facile. Ah? Madame, vas-y, sors. Essaye de me comprendre, s'il te plaît. Si tu m'aimes, tu vas me comprendre. Merci pour le chapitre ainsi collection sur la vie. Pauvre. Merci pour la somme. Pour Yuki Sikunai. Nabaleki. Oublie la porte de ma maison. Mais rassure-toi que je ne suis pas choqué. Mais je suis hyper choqué. Non, ma sœur. Des poubelles qu'on retrouve à l'église. Non, pèse un peu. Religion. Non, dois quand même. Ah, c'est toi. Mon cher, on y va. Moi, je n'ai pas eu le temps de répondre à mes petits frères. Mais c'est toi la concernée. Vous entendez? Il me traite de ses petits. Va. S'il te plaît. Amuse-toi bien avec tes gigolos. Malade. Ah, vous me laissez votre poubelle? On en a rien à foutre. Allez, les gars, moi je pense que je vais bouger. Il y a tout le monde là, monsieur. Non, ok, on y va. Madame, on se retrouve peut-être à l'église. Sœur. Et j'ai bien tiré mon coup. botala motu kuna suki ata mfani tozala ebele wana tokende kotala soki esilinga mpe nazoyeba te soki esili soki esili te. Merci à toi, d'accord. Salaud. Yo, demande mon gars qui a l'argent, viens ici me parler. Toi, tu ouvres ta bouche. Toi, tu as quoi? Chicolo. Awa ndo yeko yeba ke non toi tu as quoi?
Ils ont passé la grande famille. Ce sont des réalités. Oh, ils ont les canards. Tokutani bande kona pourquoi bisous là-bas. Bye bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso.